Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout nzambe surtout référence kokende sika musute zaka kana tolo na se TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na se ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe ayeba na ko soutenir batu oyo bazwaki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama Ana Kalamba et moi ça me cause mes respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vie na yo bolamu makasi iza na vie na yo dans 2 mois zo ya liboso Nzamba zo visiter makasi na mona ba porte ya minene zo fonga ma liboso na normalement les likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment oboué batuana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde elo rekomelo mama Ana Kalamba ina pesi mbote makasi. Si félicitations na ba conditions bazo kamamboka banda na gouverneur yemoko Jacques Kabula te na tato ya kombo konzela mikonyo na tongo to betili bango sur maboko makasi. To betili suna maboko. Merci na partenaire na biso. Merci na partenaire na biso o bazali ko sunga biso o bazo sunga ba couple ndenge madame Carole moko alobaka bazo linga ba famille ezala épanouie. Do ba famille bo moko ko takati ba famille wana etalinga te na suki wana Tomo suka wana pe mami asuki wana na ko koba pe continue nakoba merci ah to ko baka to tiki sasa to ye ezende na bateau yo batie makoki to ko ta pepo to fanda ba hotel ya kitoko to lia kitoko to tambola malamu to sabe mission kitoko ezali bongo nano to banda lokwa to na mboje to banda mama Carole ta asa wadi ko ningana Maman Carole Ilunga yazali coordinatrice provinciale il y a projet Breakthrough Action pour vous mettre l'anglais dans pour anglais sur la Breakthrough one dans simango to keyo ne riba mindondo bon luka le bien ko sepela kaka to sur la bino wana bangonde pour projet otoyena ngwa ezali kambemi penza na ministère na biso ya santé kasi nyonso wana pe zena makasi ya USAID da tema koki po te bango baso wana bako kosala ngo pe projet mosusu ezali prosani bon prosani biso to bango na lopoto projet de santé intégré bon bango na lopoto na ngena bango na bango IHP o wana mutu na ngate so ngiko baboni bango mo ba yebi to be tele bango so ni maboko makasi. Tolingi to banda kasi motuna na kutuna mami bango nyoso na tangi wana basali nini bayena nini lelo ebepo baoy bazena biso ba super. Oui, c'est solo tolo barakaka to continuer ka koloba libara bosembo esa émission oyo elakisaka unité harmonie kimia dialogue kati na libota kasi na poko ya lelo ba partenaire na biso balengeli biso ba prix kitoko oya kolonga ya yambo akokende na matela prix ya mibale ezali bakiti minei prix ya misatu ezali tapi ebongo prix ya suka ezali jeu ya banzungu parce que nazai koyoka na bakulisi bazomituna lelo bakado ezani lelo nini bakado ni c'est pas dans le bateau ba kolonga ba okende na stade na bango ba pesa kombo na ndako kombo bango balingi et ceux qui wana te Anthony coiffure par lobby akotika na simate apesi bon ya coiffure bon ya beauté ya papa na maman ba bakolonga ezali sur avenue Lumumba en diagonale ya ambassade d'Afrique du Sud consulat ya Afrique du Sud voilà donc ezali ya kobunga te ba ebiango oui biango donc ba pri ya lelo yango wana tolingi to pesa susu mbot na ba kondi ba to ko lakisa bilongi ya ba kondi na awa na kati na province ya Okatanga pe na ba projet to tangi ba kombo wa ministère ya culture atindeli biso pona lelo
ye moko mokonzi moya atamboleza te bo misala eza ebele kasi lokola azali na posa bayeba te biso tozali awa apesa biso mbote bongo azwi mbote wana atia yango na maboko na mama Gisèle Bombele. Bongo tango tokei na ministère ya genre mama Aziza Munana atindeli biso mama Thérèse Ngoya yenda yeko la kiselongi na ye topetele maboko na kati na ministère ya santé to na projet ya santé de la reproduction PNSR yango batindeli biso mama Mami Nyangi azali experte kuna pe azali chargé ya communication bongo totanga ya kibino projet ya Prosani projet de santé intégré awa elongina papa directeur la kisami nandeko Landry topete maboko makasi bolandaki biso mokolo wana tozalaki na kati na lopango ya mama Asumani na moyonga na ye papa Jacques atomonaki be mama tozalaki be na mama azali alandi biso ntina lelo toyebisaka bino te ye mission alinga kotika yango te esika nyonso akozala ata akei na Azerbaïdjan ata akei kuna na Katmandu yango na kati ya soki ekoki libala bosembo na lokola mpe ezali ya fara atika biso te merci na yo mama yango na moni na kati ya Lubumbashi esika nyonso tozokende kosala azolanda biso azosalaka na biso merci mingi mama tozali mpe na mama Mami Umba azali chargé ya genre enfant et famille na cadre de concertation ya société civile ya Okatanga mama topesi yo mpe mbote mingi toyambi mpe mama mosusu mama Yvette Kasweshi bato baki kombo babi eza ye te ye nde te ezali ye aza mama mulongani ya papa Fridolin Kasweshi mama te bato pesa mbote mingi tobetela yo mpe maboko ya ene kolakisa milongi ya bakonditere ayene nde mpona bolingo ya émission ya tayaka mikolo miso lokola kisango te tokwei na kati ya mboka na bango akoki kozanga yango te mama merci na yo sika totangitangi bapaya siko bapaya ndako na biso bango oyo ezali banani na banani mami ya liboso tozali na Baudouin na Sabine bango wana ya mibale tozali na Léona Alice ya misatu tozali na Vital na Adiane ebongo ya suka tozali na Jackson na Blessing awa ezende tumana balongi yango toki tuna banani bakolongisa balenga liboso bamama to batata banani babanda tata loba soko koloba ngo na mikro na kosepela mingi c'est la mensualité de femme bongo sika c'est-à-dire koloba boni bango bavanda bino bokende kendeni L'homme venu la femme, c'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons toi et moi. Et Dieu créa l'homme. Bon, ba maman, bote ya bino. Tomona okala tomona okala tokuta lisusu boka motuna liboso. tobanda na yo Sabine Mama Sabina mama Bokilo boto sepai na yo oyebisa biso mama Bokilo papa Bokilo mboka na yeni village na bango kombo na ngoni ma mère m'a réussi tout village na bango kombo na ngoni village ya papa ezali Loponde na province nini wana Mai Ndombe na Mai Ndombe. Ok, toleki Alice topesi bandeko nyonso Mai Ndombe mbote o village ya papa eza Omombo Bomongo Omombo na province nini province ya
Sankuru. Mais bien, au Mombone, il y a Sankuru. Adiane, Village ya papa eza Nyantende. la province Nini. Sud Kivu. Toleki. Blessing. Eh, n'a pas que ça va aller au sur moyen. Question eko sili c'est dans les balles. Na yevite, na oko ça te mais na yevite. Mais puis village d'abord côté. Na yevite. Aïe. Nde angolo bi ko si selo di bala. Oye ba peka. Bon, il y a que bon salibala yango, il faut oublier qu'on les yo poko les quelqu'un. Je poko bon ça wana ko bungate. Oui, mais ça biso. Ta thèse na simisi boni andila ndela. Ah, wana mutuna kitoko. Oui, il y a bandila ndela. Oui, mystère hein. Il y a mystère. Asana o mi balé. Mi balé. Mi balé. Ils en nzelate. Adiane. Je n'ai pas bien compris la question. Mulonga inayo. Iko na shati ngapi ya mystère. Bwana. Ba chemise boni ya reye azana ngo vital. Atezi kwa ata na 3 ou 4. On a sigo moko 3 ou 4. Il y a 3 ou 4. Yes, 3. 3. Alice. Alice. Azana chemise moko ya reye. OK. Sabine. Azana mi balé. Kitoko. Bon. Sikawa websa biso na butu alelo. Bola de lembe to moko. Ya no la mutuna. Tolalaki na ye betu moko te. Po mutuna na biso. Po. Lelo yo na butu ba mabo ko yoka na butu alelo tata alalaki na ngambo kadi. Na loboka moi c'est loboka mobali. Bon, ngana alalaki na ye betu moko te parce que nalalaki na mama za âge avancé mutabana ko garder ye nde na kene kula na mama na muto ko ya bu tali tata la liboni sinongo zongi na mama te osali mote na kende ke na ngai siko to tuna journée ni o la kana embetu moko bala suka boyaki na embetu moko ala kingambo voilà to salisi motuna penza yango pona yo to bandi ko la pongi pongi ya dodo la boka moi c'est le boka mobile moko asuka bola kina yi ala kina ngamba moi c'est le ngamba mobile mobile la kana na boso kana la kana sim te ye njoto na ye ala ki boye to ala ki boye ala voilà ala lela ki loboko ya mobali to ala lela ki loboko ya mwasi ala ki loboko wa ko atala ngai bon voilà yo ko ngana za sim to ki yo mama to le kana biso OK Alice na butu ya lobi ala ki na loboko moi to loboko mobali Question yango nazoyoka bien te. yango na motuna ya ndenge alalaki butu mobimba ou bien côté alalaka chaque jour ya butu ya lobi to boyo tanga biso butu nyonso ya otanga na ba butu question yango eza makasi nini molonga inayo bolaka na soki eza position na butu moto akoki kochange alali boye azongi mpe boye yo ntango omonoki ya alali omonaki alali na loboko ya mwasi to ozali kozala te abongwana alaki na gauche to droite nakokota na chambre boye ou bien na kati ya mbeto boye na kati ya mbeto bongo alalaka pogi azali kokota alalaka pogi alali ata mitandi na mbeto na gauche. OK Adiane atungisi biso alalaki na gauche. OK Blessing alalaki na gauche. kitoko. OK motuna masuka mama Blessing vous êtes bana boni naza bana misato. OK oyebisa biso nsima ya kobota mwana oyo na liboso komo na ye nani Brian. nsima ya kobota Brian ntango outi na l'hôpital ozongi na ndako okomaki na kilo boni yo Blessing nsima ya kobota mwana na liboso okomaki na kilo boni po kilo mama emataka te nsima ya koboto te nakomaki na 65 kilo. OK Adiane yo okomaki na boni 70 kilo. nzambe na ngai alisi yo ozali boni nazalaki na
78 kilos. Ok. Ma Sabina? 70. Ok. Mais tout le Sili, hein? 65? 70? 70? 78? 70. Batata Baya pas pesa biso kilo à sol. Ok, batata bazongi maman baze kolela wa. Ba otla bakewa pio bakewa bila la bozongi. Boka sko mituna nga sola kina bango. Mituna pete oyo bino mokobeta yango data lokwa tolobaka. Hein? Pas besoin de banda na yo. Pas besoin. Yoga motuna malamu. Yoga motuna malamu. Papa zena coach na ye ebisi matcha micro. Oui. Papa ebisa biso kombo ya village na bino, mboka na bino comment ngoni. Obosani? Village na bino, village na yo. Mboka bakoko na yo, comment ngoni? Te, kombo ya mboka, le kota te. Kombo ya mboka, village. Le ponde. Et qu'on a kuna na mai ndombo. OK. Bien ba de quoi dit tabembo hein? Ah voilà. Léo. Tozo kayo. Village na biso Mundala. Munani? Mundala. Ali solobaki. Yo komaki na Mundala te. Yo lobai nini? Ba village ako eza pembeni mike. Na lobaki Omombo. Omombo eze pa na bino? Jo miko. Ba village ya ba pembeni boye. Ya tangi ne village ya ba voisin. Ake utanga ba voisin. Adien? Vital? Vital. Oui, village na biso Nyantende. Yango nde na Olobaki? Nyantende. Osomona loboko nde zo koya po aze kotosa komona na Vital. Jackson. Yanga iza Kimoto. Chinani? Kimoto. Mama olobaki boni? Ah, nayeba inanga te. Kimoto. Oyebisa ete village na bino. Likambo tokoloba na dialogue oyo dialogue tata na kati na liboto. Yo yebisa mama te mboka na yo nini? Tozokende ndambo tito kokoma. Nani bokomela? Ezo kwa la classe hein? Nani bokomela chapitre ya mboka te hein? Tokomina. Tozokende. D'accord. Oya bino mboka nini? Yanga mboka na biso. Na za kota Bomongo. Bomongo? Oh, nkana. Mais là, bango bien te. Ah, bon, motuna mibale, Jackson. Yebisa biso, si miso yati apembe zeki toko hein. Merci. Na kotuna magazine siko somba kiti na tuna petalo te. OK. Na ina babe soko oyo te me oba misusu, oyo na nzela ozela ngoboni. Basimi. Na koza nango, nous avons ebele te. C'est cause la mibale 2. Mibale? Mibale. Maman va dire na loba epe mibale. Vital? Vital? Chemise arrière. Yo. Naza ngote. Maman va dire 3. Eh? Ya mystère. Ya mystère. Ndio. Léo? Qu'est-ce que ça toi hein? Joue ça vous. Naza na mibale. Ali solobaki? Moko. Naza na mibale. Tomo ya miko. Naza na mibale. Chérie na ngai. Yo chérie na ye. Oye bisabiso na butu mbala suka bino bolaki na ye longo. Mbeto moko. Hein? Yo laki na ngambo ni laki na ngambo ya gauche to na ngambo ya droite. Ila na mata.
Miko. nalalaki na gauche. Maman alobaki Droite. eloko ezalaki de position. Maman alobaki olaki na droite mpo otalaka ye malamu. Yo pe fallait aussi en position. Na droite. Maman alobaki boni. Bio oyo ya bino eze bala soki ezalaki buto ele oyo Butu alobi na gauche. olaki na gauche. Alice Olobaki. Ya butu ya lobi ya lelo. Buto elele se komi. Mana lobaki. Lobaki gauche. Bongo tata alobi nini? Kuna maman alobaki nini? Joa Miko. On précisait question de na répondre à une question qui est na gauche. Ok. Yo Olobaki. Gauche. Siko ozotuna butu ya lelo. Nabangi te. C'est pas gauche oyo olobaki olaki ya wapi? Vital. Gauche. eza yango Nani natuni yo te mama? Jackson. Nga pe na gauche, na gauche. Gauche, hein? Na gauche. Naloba pe gauche. Ya solo. Sika yebisa biso. Le ozaka soki bolongi, bosali mwa lipombo. Mbala oyo yebisa ngai. Molongo ye na yo. Ntango abimaki na maternité auti kobota Brian, hein? Brian. Mwana liboso, hein? Akomaki na kilo boni. Ye mwasi na yo blessing. Ye. Bogu yo ndo obotaki? Yo obotaka? Non te, nga te, nga te. Akomaki na ba 65 kilos, 65. 65. Naloba pe 67. Vital. Ouais, pourquoi maman? Papa. Kilo ya mama tango abimi na l'hôpital. Kilo ya Diane. Bébé aliboso komo ni nani? Achishoga Zialirwa prémisse. Bon, tout ce qu'on a prémisse, hein? Hein? Prémisse. Oya liboso loko yoko la gambi no pamba la monoko. OK. Loko la zemo na liboso pesi ko prémisse. OK. Tango mama oti ko bota prémisse. Akoma kina kilo boni. Eh? Baba prémisse ya sema. Hein? Ozo monango? Hein? Azo mona kilo. Abi nazo monango. Zaki 65 hein? 65 hein? Comment va boni? 70 70. Donc moni bien te. Ozo mona wana zeyete. Léon. 78. Maman va boni? 78. Ana lengo wazana problème là ouais. Baudouin. 70. Hein? 70. Pourquoi autant de quoi? Engabi. Ma combien mon kuna? Viens ngai. To sisi hein? Mais tout les sili. Ba mère bo kende tout kana batata ska. Dieu créa l'homme, l'homme venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chez nous souffrons toi et moi. Dieu créa l'homme. Voilà, maman bakei batata to traîne na bino. Bon, ngana zaka gentil. Hein? On a ofunda nga. Ngalo bil kambo. Sili saka. Na tayi koma mutu. Problème ezate. Ngana zaka ngai gentil. Boyo kana bituna mama yako tuna bino soki ya oza gentil tote bionde bokuyeba. Ngai na sai gentil ngana ba mama oyeba kena esengote Bobanga na bino te. Motu na liboso Baudouin. Pa Baudouin ba combien ngo kuna te talawa. Ata likolo. Numéro ya sapato ya mwana na bino ya liboso. Eza combien? Mwana na bino ya liboso komo nene? Loba na La Medi. La Medi lelo ya lata ka numéro boni ya sapato. Lata na numéro moko 40. Loba na miko papa. 40. OK. 40. Léon. Mwana ngalata alataka 35. 35. OK. Vital. Yanga alataka 28. OK. Obi mwana Ya liboso. Brian.
32. Ok. Jackson. Présent. Blessing alambaka soso kitoko hein? Kitoko makasi. Osepelaka nango. Makasi. Otango alambaka soso wana akataka ngo combien de parties? Ah. Soso mobimba. Po biso basi toyebaka nde tokataka soso. Mwasi na mwasi ayebaka ndenge akataka. Ya ye sikoyo ezalaka combien de parties? Sikoyo bipale tata banaki na nguwa alamaka bien. Alamaka bien. Sikataka misuni. Ya solo. Akata makolo, likolo, likolo. Ça fait déjà 4. Après, bon. On a oublié, hein? Bon. 8 parties. 8 parties. Okay. 8 parties. Vital. Natanga. Potentiel la posa kutanga banda kutanga sikoyo ya. So comme na munganga leo lobimba moko. Oui, tiens. Oui. Ok. Léon. 12. 12. Ok. Bravo deux. Hein? Tuna wana eza mutuna ko. Mutuna neza mutuna ko. Eza mutuna. Mwasi alambaka tuza la kate mais 8 parties. Ok. 8 parties. Voilà maintenant le poulet combien de parties? Oui. Si vous citez les Moutou. Moutou de Moutou na bisatu. Baudouin. Tangu mwasi na yo Sabine. Aza en période d'ovulation. Dès to benga na lingala période à mabe hein. Période où mwasi azwa. So do meki et kan. Azwa zemi. Température na ye ezalaka combien? Motu na yango wana. Na sunga yo hein? Ocha à peu près combien? À peu près Soleil. toujours à 36. Ok. 36 hein? Ok. Léon. Léon? Monsieur Zamakasi Benakozo à 38 hein? 38. 38 hein? Ok. Vital? 36. Ok. 35. 35. Jackson! Ok. Yaka moto na bisa tia suka. Tango tobotaka bana, tango iso tomemaka bango bazwa ba vaccin. Ba vaccin liboso, ba vaccin mibale ndenge elandamaka. Eza na vaccin moko tobengaka vaccin anti-rougeole. Vaccin VAA, so na bosanité. Mususu eza vaccin anti-amaril, hein? Voilà, ezaka ya fièvre. Yango babengaka VAR. Bapesaka yango mwana soka kokisi sanza boni. Ya rougeole wana. La dernière fois oyo yanga azwaka il y a pas longtemps tata bana olimbisa ezaka na ngonga moko oyo bapesaka bana ezebe mpona ona yo te bapesaki yanga lelo oyo ya motu bapesa moko na ye te ezaka na sanza nango soki mwana akokisi sanza boyo nde bapesi ye mangwele wana motuna ya biso nde yango wana bapesaka 2 ans. Non, non. 2 ans. Non, non. Du coup, 8 mois. 8 mois. 8 mois. 8 mois. 8 mois.